Il n'y a rien qui s'est passé. Et ça qui est juste. Non. Non. Na sali. Na minito. Ya mira yo sanga susté. Abima nike. Tu es bien. Tu as ta chambre. Ngana ya awa. Tolo ngana en famille. Si wana ya awa. Na kita pas tanti régime. On va juste tenter na la miniature. Manque à respect. Et c'est. Bon. C'est justifiant. Justifiant on a française. On a en français non. Va porter plainte. Et c'est moi aussi là nae. Tant que nanga ya manga, mais ça li ke, ngana mukolo j'ai 48 ans. Comprends? Na botama le 31 juillet 1976. 76, ouais. Qui fait 76 de tout. Mikolo français. Ngana poto France bakalo ki manikete. Voilà. Et ça li ke, batboye otala mami ngana mukolo. Devant la tante, celle que ngana moi ni ma tante m'adore. On ne connaît pas moi si carré il n'a qu'à c'est le cagnon. T'es on pense ça qu'on pense à un piaka. Non, je au babi on m'a dit que lève quand même maniqué. Mais ça télé, ça mutu mususu olinga apesanga mbongo ayoka keno te kuna bakangsela ke milero atini oke lokuta okosi na yo. Okosi na yo osai no matalana la Chine ekoki même pas pesa 50 euros. Yo moto alinga pesa entam sous 5000 au moins te ka offrené. Au moins te kanyo to na osala ki sana senga yo ezaki aide te ezaki osala ki pour l'accès ke bato ngana pesi bo PCT motema mabe. Bo continuer ka babuzo obi ngana maîtresse na oboule belé. Mais o jouer na ngaka na biloko banda o jouer na kishasa. Batindika chakal. Na seki kaka. On verra quand la nation on verra puis nga na ekenda boy. On verra. E bemba muta opeso 5000 euros wana na poto bande kono bo benga no na ndako. Siko o peso 5000 euros ngo auti likolo akwe to abimi na lifelo e mokile. Mutenga pesa nga gbagba yo wana muto peso ata $100 yo ufungola mbanga place olala no bandeko no ba benga no ba yo ko mauzo telingana no na poto ba muto yo monyo Afriki kasi wana mboka ngo kasi sala lo bi live chaba voice muta peso no 5000 tonzi mambwa kai po mona kwa mayele te olobi bien mutatinda ki desa za chinoise te amateka na live oyo salaki amateur na live nanga nde côté na binga batu po ba peso mbongo donc ça veut dire ata zaki chinois te lokwa zaki na live nanga na osala appel à cagnotte poto kokiselo 1000 euros ya matia peso 200 soko zui 200 na 50 ans sali 250 siko selon you oyebi ba chinois wana nde ba kamisumiki mama boni pe nzali si sabino Valérie si sabino maile boko malukwa ba kizengi pona nzala moko batu se debe ki ozaka no ingrate mais moko koko bomba te ingratitude dango te mais na poto nde kote ki ingratitude no esuka o eza Afrique te yaya okolala na bagara tron ko yeba communauté na bisuta ni fama be Karina ebisenga bila Chine ngo yo osali cagnotte so na sambo au moins ponga na senga kiyote soki au moins na sambo il faut na sope mbongo ngoti mutu nyonso so oleki kaka Karina apesa ki mbongo ok ba kaskasi apesa mbongo Karina apesa ki mbongo yoka manque à respect bemba muta opeso 5000 euros wana na poto bandi siko o peso 5000 euros auti likolo akwe to abimi na lifelo emoki tenga pesa nga baba yo wana muta opeso ata $100 yo ufungola mbanga place olala no bandeko benga no batoyo niveau ya manque à respect cette connasse. Dans le niveau ya manque à respect. Dans le niveau ya manque à respect siwa. Na sengi yote et le côté mais tu as joué à quoi? Au moins c'est quoi? Oh, ngana moi c'est RNF l'imbattable. Yannick Bouendo Mpama. Mobali nanga lubananga. Mutu faut comme na si on a un accent comme il a comprenez que à ça qu'on rebelle ça qu'on pourquoi. Je dis ça ce qu'on va fan. Rebelle ça là qu'on poigné.
nayeba ke soit lobi bongo bo sal sangate kwa lingangate mwana mwasi wana Karine nalakisi bino cruauté na ye envers nga. Angelica Koufa, que son âme repose en paix. Angelica Ibsanga bi Karine otika lolingo te parce que étoile na yo. Karine peut-être elle a pardonné tant non, elle n'a pas parce que asali yango pona nini. Que maman présidente ya la Chine mata que non on pèse 300 on pèse 50 na reproché au kam habité maman présidente a pèse 50 a pèse 300 1000 euros on a moli na nga moto que no est-ce que moto a pèse que 200 wana moi moi sur un campus petit ya mobali na yo est-ce que matin na live na yo to ya ma. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na banubele lo banda kunati. O moni tango lekaki kuna na o moni tango katisi. O moni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele un château rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. O tina na mboka ko. Yango so moye ezali o pesanga comme ça na ti lo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga dit. Et non nyoso la koma poto kutana na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka oh non nyoso ya omonanga boyete ngana sana mutu datindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salani papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libérée papa awa ezande nini awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza pe na fret maritime ba fret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. Na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to recharger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso eza na oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà vitesse wapi. Oh papa vous avez pas contact nango te ya agence nango vous avez pas contact nango 25 rue Léon Château Rouge chez Patrick Malovengi et Atakate PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko qui sale. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko.
yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo sikopo akoma kitoko awa yo pe mwasi omitiki ndenge wana nde oza na guerre non mobali famo na oka kitoko famo na oka bebe sikopo okoma kitoko pozo malokwa minere pozo malokwa tango kepe na première communion kokula awa salo bosomona oyo salo FM boya ebele se rendez-vous bo comprendre donc awa kitoko ba okanga suki ba osala manzaka ba osala basil ba osala modèle nyonso o modèle au monde par yana tanga alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na Katsa France salon oyo boya soko uti partout même le 15 février tango concert a wera na Grand Arena batu nyonso ba ya sa suki ne awa batu bo uta ba par-ci par là bo suisa mutu te côté moko na besoin kutani te tango fandi ba piona te ya romela ba piona livre zotanga ba pesio bena makambo nyonso si rendez-vous numéro ya ngwane bimi adresse ya ngwane bimi Sankara de Kunta ba sala ka batu ndenge nini osco FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire, avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bienvenue à Paris, une émission présentée par la bellissime Fifi Siwastone. Pendant mon séjour à Paris, je me suis dit, il faut un basket. Il faut ça à peine dans mon salle. D'ailleurs, boss, ça n'a pas excès de langue, parce que on aime parler, on aime faire notre travail, on se sent l'aise avec notre travail. Je vous rappelle que le 10 mars, c'est confirmé, papa chéri. Alors, ça la Marie-Belle, à Paris, maman Bilia Belle séjourne déjà à Bruxelles, né besoin d'un succo et au lobby. C'est la répétition à Paris pour que le 8 mars, c'est Pélisaba Maman, une production signée Gilles et Sana FIFA, et puis avec les amis qui sont ici, on va discuter de ça. Et jour pour jour, le 24 mai 2025, Dôme de Paris, 24 mai 2025 à Paris avec les Cosa Nostra, héritier Watanabe Motonatembe. Mais je vais recevoir avec vous cette maman-là. Elle a quelque chose à dire. Azara, toujours dans ma mère, moi, tu ma petite née tentée pour moi, Renyaka, maniqué des jeunes. Tous les billes petit qui a bisopé, Kebele, quand on a bisozo kotape mingi. Et Simbate, moi, papa chéri, Cosa Nostra, Azawana, le 24, Mto Alexanga. En tout cas, je profite pour dire d'abord merci à Fifi Siwastone, une grande journaliste qui sait s'exprimer, une femme qui parle 4 langues. Siwastone, donc une petite sœur. Les gens kala boni poto nanu avant no katanga nanu ana boni poto et puis quand on a lulo dernièrement Nathalie c'est là qui nous m'a donné maman liate faut le dire hein pour toi pétant tu vas na yo temps belé mais les autres aussi ambani pénal quoi tu vas presque une année ouais tu vas na place moroto lia katomi la rabat tu vas na une année non parce que nous on est là pour nous. Non, banana babengaki ya Fifi. Ba yebinde na sala. Anandonga bengaki ya Fifi, Tom bengaki ya Fifi. Maman, je peux te féliciter, on peut tout dire de toi, mais quand on voit tes enfants, et là que ça tu n'es pas quelqu'un de facile hein. Fifi, c'est juste l'Éternel des armées. Yoko to moto loba awate. Oui, bien to solo là, je profite pour saluer Christian Mavimpi, Salon Mav, Francis Mavimpi, Christian Lukoki, Potonapoto, Salon Mav, Barder à Orléans, donc aux Alawana à Orléans, le 8 mars. Na Montfleury et pas il y a le boss Albino. Tu Fifi, Koufan n'a déjà na yo na ba poto boé. Non, sentir que pendant Nzambe. Existe kanga kokapi.
Okapi na poto fasi ma vie pinga yote. Nzambe asalaka po modèle babengela yo Okapi. Anglais wana ya Afrique du Sud. Mais le baki on peut na Bruxelles. Anglais wana ya Afrique du Sud atikala ka nango. Siko total pena que no ser na ope mo babenga pena ko. Yeko babenga nga ko babenga pena girafe. Moya obimisanga zala te kingwe leki mulai. Ouais, drogueur. Drogueur. Toko mutabote. Doté. Faut le bango bien. OK. Toko to mutabombe. Mutabombé, oui, bien sûr, je me rappelle encore. Donc, Mutabombé, on tala pena ko pena so tala pena botala ba miwa na bina ya boyo. Na lèvre pulpeuse. Lèvre nous à sensuelle hein. Sensuelle ya. Ah, na pulpeuse c'est la différente. Différente. Moi c'est R9 imbattable. Boni R9 atumbola ngami manike. Abi ye mo albaka so na ba mutu mususu. On aussi quand on a bika petit no faut bika fait simbati. Na wana mwana donc pour moi vraiment si c'est ma fille. Donc, c'est que je te dis, merci, donc, tu as été vraiment, là quand j'avais besoin d'une personne. Non, c'est toi qui étais là. Na tu as fait là-bas, bien, na côté la dépendance. On a expliqué un peu nos bisous, mais la 10. Mais la m'balé. Bana. Et puis na boibou, na zapa na manque, fifi ob misambo on habité mais abi de John. Mais là mi balé talabana. Tout ça les belés hein. Tout ça les belés. Ah il est que belé tout mon baron. Voilà. Dans ma grand plaisir, les grands plaisirs que j'ai cette soirée, il y a au moins, il y a au fond d'un on a plateau, on a pas. Zamba bien. Tu bien on zamba mai kalamba. Nzamba mai kalamba, nzamba pasteur héritier Bisiamu, nzamba pasteur de la foi donc Jean-Paul Mayata, nzamba papa Isaac. Non nzamba basali mais nzamba ya Congo. Na otala vraiment Stone Natala Bena. Et puis, ils sont balés. C'est vrai, on doit rappeler aux gens Fali Poupa. On doit rappeler aux gens que Maniké, Azoa Visa n'a pas Fali Poupa, premier tour, deuxième tour, Go Gaza qui n'a sœur naïe. Ils ont rappelé le mot. Au bout de on a benga on a téléphone. Il y a Fleuve Congo Hotel. Oui, mais il y a un soleil qui sous bien à Goga. Tu soleil qui joue à Batunia Basilike là. Basilike là, babi obengi bona nini. Omoniko sanosra. On a eu ce hôtel à moi mon balio. Te. Maniké héritier zanani. Héritier pour moi et moi le bara. On a serre nanga. Boutique avec la place ça. Pour serre nanga. Ah bon, peut pas toucher. Serre nanga. Alors ben na bosolo. Manik de John. Serre nanga. Non a linga pena place na tchaka ye na benga kaye l'oncle des enfants non quoi bana papa le kabana nga omoni gogama beaucoup appris na tom ki na fana na ye tanga pesa ordre beta nini boko tsae ata zangelo ko boko sa na veranda nga za na kina ndaka goga na na veranda zati aza pe na poto na fandika na veranda na méchant mabe na concentré. Vous comprenez? Place à un thème na jour oyo bato ayoka na loba sobo lobi bona finga place héritier fanda ye moko yeba ke non eko salamate pongana héritier to sola pena pas 0 RT 4h du matin to causer kaka non expliquer atuna na pa ser na ngolingi nini ezandini po ba petit wana pena baza bien laissenga bibi misangakin na okokati je salue le nom Mouvaro mama Winner Winner pas à la jour on va voir te azala te mais ba benga ye te ta on a zana na kin ba benga ye asala pena ba accessoire ekota ba chiko ekota ba flatte futama ba biloko ebima na ba agence hérité mta misela na na agence na zana 8 sacs et vanda 2 mois ekona taka 8 sacs, il y a 25 kilos. Pourtant, tozongi pa kin makambo ekoti, bakangeli nga kanda, ba fininga, ta siko na ya na ofa na flat, ndako ofa ndezate. Non, nazwa équilibre, tango héritier siminga, ya, ba 3000 ebima. Na muta nengwana, erreur na sala, na bananga, erreur na sala, parce que na loba, déjà comme ça, mon en finga, il y a déjà manque à respect. Na senga e pardon. Ouais, na sindela e voice ngabi no kwa bana limbisanga mais fallait na kata hémorragie mo rowe banda oleka. Ngane na fandi boy. Si wa moni garçon, moni tonton, moni père de famille, c'est ma vie. OK. Goga c'est ma vie.
Ok. C'est Goga qui m'a fait celle que je suis aujourd'hui là à Paris. On doit dire quand même Goga Nafali. Pour le dire comme ça. Non. Les deux personnes différentes. Fali a payé un visa. A payé un visa. Il y a 5 ans. Il y a 3 ans. 3 ans. Ce qui lelo non le banaza isolé moi na talaba ne ate. Ce qu'il fallait appeler ça une opportunité na beta tourner job beta. Stress. Opportunité on est katana pourquoi? Et katani parce que tant bo fininga, au fini visa. Dena ebe visa babies. Mais pourquoi tikela inga kaka ngote? Na beta apé tout na poto. Kasi yango pe na otika sérieux émission. Et bébé na maman po na poto moi na zonga yate. Parce que est-ce que héritier au zonga sanga pour la sona zongi qui chasse na comme ko mituna. Sona zongi. Nani ozonga sanga. OK. Non na kono comme ça wata bilanga sona ke na zongi. Est-ce que ba permettre na visa on a leka. Ah donc premier faut les quitter en sous deuxième fois linga. Na leka te. Pour viser côté opposition. Écoute, tu vas passer en position. Tu vas combo dans l'aéroport. Viser ça orchestre. Ah ok, bateau, ça qui bien te va se comporter. Bateau tout, même Valdi. Avant il faut passer un directeur artistique. Ah c'est là mon papier. Grâce à mon père. Bateau. Mututu. Et les autres Mututu. Aïdor. Non du tout. Moi tu vas bimate. Moi tu vas bimate. Pas bimate. Avant il faut papa aider c'est les lettres. Viser côté opposition. Va s'opposer à la visa là-bas. Non, on va sur la PMB. N'a un problème. Dans ce côté. N'a un problème mon côté. Parce que, en tout cas, Francis, ma vie, puis Bakansen, n'a un problème mon robot. Place aux ana pesio bambo, Bakansen, n'a un problème mon abango. Non, mais déjà, on a aucun problème. Ça n'a rien à voir. Et ça, rancune, n'a un problème. N'a bien, toi, t'as un problème. Mais tu expliquer réalité à visa que bah ça là. Mais maniqué, rotier, comme on a niveau, on a tapé si en ensemble, je veux dire. C'est comme un niveau. Jaël Chaud. Jaël Chaud. Na on ba na fandi awa petio na pesa nga mama na méchant aratisa nanu. Actualité ya arena ya ba arena. Sikoyo acha ba tonso clé. Si ba so ba décision na pona ba insure na e. Lelo oyo so na ofinga pakalingumba na ofinga wata direct oyebi. So na ofinga fisi wa na ofinga goga direct. Oyebi amuta hein? So na fingi fifi. Pendant Ofandi Awa, Ozali porte-parole, Ofandi Awa en tant que porte-parole de la team Wata. Tu n'avais le cas, si on a présentatrice, il y a émission. Il y a émission. Mais voilà, porte-parole, voilà, on a une équipe à la team Wata. Ouais, l'équipe à Wata. L'équipe à Wata. La team Wata, Francis Dibaya. Parce que tant que tu as une conférence, tout le monde a Francis Dibaya aïe, a bengi fifi si wa bokabo il so ba enveloppe. Toujours de la part parce que tu es au Samsa. Et après tu côté ambassade, tu côté bon. Voilà. Tout sur la pembe. Tu vois, tout sur la pembe. Hein, Goriti le voisin. L'imbattable, hein, Babylone qui qu'on ne bat pas, c'est seulement R9. Monsieur mon mari. Donc Francis ma vie puis je te salue depuis Orléans manika oya samedi ambelanga et bien papa Duki Kapaya je te salue à maman Philora et Claudie Diasuka être si meilleur Luki passeport so on a besoin de passeport on a besoin de covoiturage on a besoin de visa à Dubaï Chine local Luki passeport je profite pour saluer Patience Mukendia. Voilà, Serge Luko qui est mannequin d'Orléans, je te salue, Priscille Lianzeza, la française, Christian Luko qui poto na poto, l'équipe côté au lobby, parce que je ne maîtrise pas assez, un peu des chez Bobo Belloy. Tout ça continue. On pose à professionnel. Mais je suis comme ça, maniqué. Tout le qui n'a vu ça, maniqué. Tout qui n'a Jaco d'amour, papa Jacques qu'est-ce qui se passe, maniqué? Je vis des pages, ils ont dit des choses sur toi. Ils ont insulté, ils ont dit sorry for you, ensemble nayo, bamswa le maniqué au comme simba la poto, bamswa le bio pelisa qui m'a moto, bamswa besoin la place à kovanda te au comme fazer, bambonyo so ba le bio ana. Tu peux nous dire quoi sur ça finalement? Qu'est-ce qui se passe? Yondo ebinga. Atos ana poto tazo ana kin. Soku to ana kin te soku to ana poto. Siwa. Ya banda ku ya bagaranti ya banda ku keno si wana na 1000 bakisa ba 900 non pia poto da mais si yo poza la na poto j'avais besoin de ma sœur en fait si wana la libanda
obimisa 600 on a sa chambre. So pe na kokite Francis ma vie puis on zaka wana. Voilà, Francis sawana bato ebele bazawana bazongobila kipula bazawana motema be lenge baza. Na sala Alpha Puissance et producteur ya go. Goreti Louvezo azawana webi yago na bandile musika. Eh bon yago. Aza très bien Allemagne. Aza très bien. Si on joli bazawana babete bazawana. Ba mayangi azawana. Elisabeth Mayenga da bien. Aza très bien. Et voilà. Sikoyo na sala ki live, ils ont mal pris la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a rien qui s'est passé. Et ça qui juste non. Non. Na sali, na minito, ya mira yo lobsanga suste. Abima nike. Tu es bien, tu as ta chambre. Ngana ya awa, to lo ngana en famille. Si wana ya awa, na kita pas tanti Régine. O ba tante nango ba tina miniature, manque à respect et c'est bon. Yomo o se justifiant on kuna française hein. On ngana ma français donc ba porter au plainte et c'est yomo bi aussi la nae. Tant nanga yambanga mais sali ke ngana mukolo j'ai 48 ans. Comprends na botama le 31 juillet 1976. 76 ouais. Qui fait 76 de tolobanako. Au mikolo français yebika. Mana poto France bakalo ki manikete. Voilà. Et sali ke bat boyo talanga mingi ngana mukolo to vana ndako tante et celle que ngana moi nini ma tante m'adore. Régine m'adore parce que biso mbaito ana kombo moko bandaya. Kombo neza koma mama na. Kombo le andaya pe. Le andaya pe ndo ina oyebi. O basara to la basala babi komo na enda ya te azokosa yo ebi komo na bandona le andaya. Deux fois ça. Voilà. Et sali que n'habite tante c'est fona za chambre. R9 a solo li mobile nanga wana na juillet août septembre. Beaucoup maintenant on a wata na pota tsaka ka bo. Wata a pesanga $2000 en dollars. OK. Pour nazwa hôtel. Le temps concert ici la ndenge makamli kindi la kina ko bango awate wana ba cuisine interne. Tante nanga tante ya potel boso na fanda wana bi ko to benga ndako na ye bateau. Mon so ta kishasa kitawana o vanda ero lita olingi ndako famille tante na mso benga na mutu te abenga na ngate na zange sika ola te argentin eza polele 11 rue Barbus eza polele ndako eza yango moko akuna kishasa na zange zange sika ofanda te et ça que na ça ngana olela na live parce que nzamba salaki Jonathan ucho connaître problème que Jonathan salis une semaine à mon ate. Ah, je n'ai pas. Ok, on va le bien endormir là. Ok, aïe, on va endormir là. Au soir, il y a out. Aïe, il y a fait finalement endormir là. Na belle makasi. Si c'est quoi, ça va kissi. Bah, où tu rappelles miss. Nzamba sali que opération l'équipe bien. Ngana on commence nzambe. Bah, kati. O manika la poisse ange sika olala. Bon, na ebi que internet et que d'abord na tiki na bongo. Et sali que bah toi comme loba. Ngande na ye bo na loba ki ngo clair na émission ya MS. Nde na ye boye na kuti mo ba guerre ezala dia awa yo ebinga na zonga kin bana 1990 makambo eleka awa na simanga na poto ya poto avant na dona ya na zonga na ya na zonga avant papa kufa ti papa kufi na 93 makamba donc bakola na bango na nde bazana barando na yebisio na kuta famille tikala ka kombo na famille si wana obombelo te en famille panzana déjà ngape na ebaite c'est que la poto bomba moi na ya tante mona que non ba afficher ingratitude makasi envers maman na ye na bato ba ça déjà ah ouais yamba déjà manique pas ça non ba tiraillement na tantine siko na moi ne ba ko swana ba mo potana Alain na moni que c'est mieux na bima mobali na ngape ya mokuse wana neti yo ya pembe ya mondele R9 abengi bien alobi to beaucoup dans la conférence de presse moi la place na linga ke binga c'est au pestanga abisona ba mutu mususu engesi mate fana ba fifi po fifi aza pire ya mwana yo ko bi ke kuna esi matozo ko ba tumola na ba Criscol voiti et sali bon na ndenge live et les cas mutna mutazion na conception na ye donc c'est qu'on peut retenir déjà aux un problème na ça na problème na fanda na porte de la chapelle chez moi je vis chez moi na fanda pas na la porte de la chapelle ben oui o ya na ndako na omona ebika awa maniki siko côté wana to ke muke aux un problème te de qu'on a vu ça moi si carré na linga ka selo canyon te wana pas ça qu'on pense à un piaka non je au babi on matek na live quand même maniki pesa na téléphone chérie
Je vous rappelle que je vous rappelle que Soza Posokata Suka Kitoko Mav Barber na Orléans Ezali du Kapa et Afi Laura Jotosali Francine Mavimpi Yabuso Moko na Peshombo Tebele Christian Luko Kipoto na Poto et s'il y a mon Jotosali Gloria Batuli to beta beta dans le solo en wea et bandi cagnos na bani kolobane boy mais manike de là Boban, ok. La Chine a la Chine. Non, mais il y a une cascade. Boban, parce qu'il y a moni Karina Tindelio. Bah, ça c'est là, c'était comment? Na ABC, Katabadi Wanat. Na Singabi la Chine. Soit réellement, on a un problème, il y a solo. Pour eux, ça problème à l'okuta. Et là, on a un cas moussala. Na on peut ça fini bambote. Na gagné ko sala battement. Na osala. Na remplacer mutumoko. Abina temani que ça la place nanga. Ok. Comme ça, hein, déjà c'est na longo bon bien nga mani ki nga na pesi comme Chantal. C'est au boké pour signaler mundele que non, te comme on est yango wana te. Pour toi non ça ba congolaise ba boy, te ba que signaler pende pas mundele et pas gérant comme on est yango wana te. Comme on est Manique de John. Communauté na bisuta ni fois mabe. Karine na yebisi nga bila Chine ngo yo osali canyon so na sambo au moins ponga na senga kiyote soki au moins na sambo il faut na zwa pe mbongo ngoti mutu nyoso so leki kaka Karine apesa ki mbongo OK pas grâce kazi apesa mbongo Karine apesa ki mbongo yo ka manque à respect bemba mutu apesa 5,000 euros wana na poto bandeko no bo benga no na ndako siko o peso 5,000 euros ngo auti likolo akwe to abimi na lifelo e mokile mutenga pesa nga gbagba yo ana muto peso ata $100 yo ufungola mbanga place olala no bandeko no bo benga no bat bo yo ko mauzo telingana no na poto tala niveau ya manque ya respect cette connasse tala niveau ya manque à respect tala niveau ya manque à respect siwa yo ko lo bananga boy yo lo ba neni pas lo ba boy yo ka mais je pense qu'il y a pas si li qui yo lo c'est là pourquoi vous jouez dans les mensonges et là on a mis tout dans tout ça pourquoi au vandi na plateau la Chine boy teto comme atimi moko ki même pas couper ça $200 même pas $200. Pourquoi beaucoup saka? Non, en fait, pourquoi beaucoup saka? Pourquoi beaucoup saka? Francis Mavimpi na Orléans yoka penza dam na salon Mave Berder na Orléans boy na Orléans boy yoka. OK, beaucoup qui même pas couper ça $200. La Chine. Et puis bonnement au Vandi, au Salaté, tout babito matana 1000, même pas de 100 euros au quitter. Même pas de 100 euros. Même pas de 100 euros. C'est pas bien. Hein? Bon là que ça va te makam sousou, mais na kati ya makam sousou. Arrêtez ça. Arrêtez cette manie. Arrêtez ça. OK, $1,000. OK, la Chine ne paye même pas 200 euros. Même pas 200. Ça, 50 euros. Arrêtez cette manie. Arrêtez. On a une organisation, on a une organisation pour nous. On a une liste de présidente, la secrétaire, tout, na commis, na bien tel. Oui, même pas comment il va comment là-bas. Maman présidente a dit on paie ça 300 euros semaine prochaine. Na le maintenant, na le on paie ça le coût à faire le billet. On t'a payé 200 na ils étaient. Na ni Sarah na tindi 50 euros. Avec ma atteindre 50 on a atteint le capture. Mensonge. Arrêtez de jouer à ça. Arrêtez. C'est là. Tes Chinois n'allaient pas même donner même 150 euros. Il fallait pas faire ce que tu as fait. Tu as fait ça pour prouver à qui? Parce que je t'ai même pas demandé. Même pour ça là. Parce que on a vécu en mendicité. Moi je cherche de l'argent. Même na katia olela na oluka. Non, c'est ainsi. Il faut qu'il ça oyo lobby, il faut qu'il ça maloba na yo parce que ça qui challenge. Ta Paris c'est les challenges. Manique, pourquoi vous savez qu'on dans le calme était parce que c'est ta petite soeur. Je l'ai pas insulté. OK, injure. Est-ce que na voice na tindi o na continue troisième voice
oyoka injure lenga tourbillon na wata moi après na bandi ofutela otute ba ite na futela katata mwasi nanga ka wana o ezoba ya esamatisi na miniature inde ikabondela nga na fana na ndako na boya pasinga na mwana na mbali to na oyoka na ti nakinda ipari yinde mutaroba nanga na lingite mutu ayeba place ofandaka je ne veux pas le quoi batu awa bayaka mais kuna place ofanda yo mona lingite parce que poison na landa bien zoba ya ese bololé kele akelo matata masana mina pourquoi na bodo kosa siko na mitu na pourquoi pozo kosa même les lives n'étaient pas pour na makamunyo soana tu na comprendre que na maman na star c'est comme bota ka base sali comme sali 5 jours ya bine sala ka 2 jours ba ilali asbeti 7 jours na kangi semaine mo matina kotiso semaine mususu so bien na continuer pour na bana tata na beti et loko epesa nkanda bino bo alokuta diko na balokuta na bino lingbo tchaka kombo na ngati ba ese ba bino ba na olinga te bo trop lokuta Maniketo katana non parce que mambo et tu vois, hein, moi je posais la question. Stone, je te coupe pas la parole, l'émission okay. est à toi. Ma soeur, tu sais dans la vie, ils sont intellectuels. Hein? Na rotanga, Stone, autant que les kangai, Christian Lukoki, place à Zana PC Mbote, autant que les kanga, Stone, si réellement j'avais des problèmes, tout ça pense qu'on a un problème. Qu'il y a un siko basali ni babe on cagnotte na zuité na saka na balabala siko mutu mususu neti Christian Mafimpi afandi albité Francis Mafimpi afandi neti Francis Kalombo afandi albité Karina sapesi manike 1000 euros fisi wa afandi habite na Paris mais na 500 euros mais on pesa de John Tepo basi ba pesi 1000 kuna. Pourquoi elle a fait ça? Mais je l'ai pas demandé. Je l'ai pas demandé. Na senga qui était et l'autre côté. Na sengi yote et l'autre côté. Mais tu as joué à quoi? Au moins c'est quoi? Oh, ngana moi ça R9 l'imbattable. Yannick Bouendo Ampama. Mobile nanga lubananga. Mutu faut comment na un. Si on a un accent comment na un comprenez que. À ça qu'on rebelle à ça qu'on pourquoi? Tu es c'est ce qu'on va fan. Ouais bien ça là qu'on point. Aïe que soit le bibon bo sal sangate. Poilinga ngate. Ah. Poilinga ngate. Aïe que bo sal sangate. Aïe que non, mutunyo so linga sal sangata ngoyo kaka ya pesa 1000 euros. 1000 euros na poto ya belé. Aïe que bo pesa te. OK, aïe que pesi ngate. Alors a pesi ngate, mais empêcher pas toi pesanga. On comprend? Mais Manique, moi je pense que sinon quitte moté ma mireille au quitte. Ya. Moi na moi si wana Karina la kisi bino cruauté na e envers nga Angelica Koufa que son âme repose en paix. Angelica ibsanga bi Karina otika lolingote parce que étoile na yo Karina, je pense peut-être elle a pardonné tant non elle n'a pas parce que asali yango pona nini que maman présidente ya la Chine mata que non on paie ça 300 on paie 50 na reproché au kan habité maman présidente a paie 50 a paie 300 t 1000 euros en a moni na ngoto que no est-ce que muto a pesa que 200 wana moi si wana petit ya mobali na yo est-ce que matin na live na yo to yanga mais ngana sala na singa live a cagnotte so ki na sambo lobi po lobi nga finga ke na sala ke cagnotte mais na zo pe mbongo ngo pe na finga melati mais na zo ngo tesiko est-ce que vous pensez pas que beaucoup ça la peut payer na EC avec ngana ça coûte na problème na ECT et ce problème na ezala nini tu l'as insulté tu t'es problème na ezala nini net so ki na ki problème asiwa yo yaki la fois parce que mon inga tete na boa kila ki ombo kila est-ce que na finga ki yo ah oh vidéo ça na capable na boa kila ki ombo ngabi batu musuba yeko ba moni ngati ba petit na nga pe na me ba moni ngate batu mingi pe balobaki petit na es abetela ke nga na yaka na lansaka bino ba petit na batu so babi ke no ya petit terre ya siwa na kapache ba petit na e bango wana ba biro na e c'est il faut atunaka. Ah, ok. Il faut atuna. Si ko tango tante nanga fundi tango osamba ba manike mutatindi ba funda. We biango. Est-ce que makambo nyos boti kana mno? Sikoyo OK ko funda mutu moko a maîtriser la bêtise te biso internet nga neti nga ba tianga
kaka na pyjama na sambwa toko na sambwa na mwana prince ba drogueur na sambwa mobali nanga ko na tracer to sambwa si o bato balinga mo samboli internet to binde bakena na c'est possible de faire la paix, de passer à autre chose. Moi, c'est une famille. Naza na problème na moi ngani naza boy. Si wananga na ya poto naza na problème atana na sola na pingila. Na sola na HM. Naza la rata na problème monté. Yo lo bananga olobi. Te John au ralentir carrière ya Prince Mingi. Tika Prince. Yo boy obana ko boy yango bana kutu nazo finga kutu ya makasi to swana. Ozo boy ya de John boyete. Ozo mi bo mate mozo bo maleki na ngai. Boke yo na Prince yo wana bo bimbo ke te to tiki yo. Ozo kutu mabe. Moi, je vais la payer. Vous allez arranger ça entre la famille. Entre la famille. Je vous ai montré tous les boss. Lelo Oyo Karine, quand tu t'es mis là à dire choisir à payer 5 000 euros, au batam sous jalousie, sans quoi. Ou est-ce que ngana to kabana pour finir choisir? Non, voilà, c'est quoi pas. Donc, alors, avec moi, ça va pas aller. Alors, je suis maniqué nyoso. Il a fait les babe ngoni cagnotte nazui nanga kaka ba chino ba pesi 150 euros 1000 wana ezaki na matalana ezaki na oyemo kazaki mpia ka chemone na poche alia non ezaba tuna epe ngana ngai na ngai cagnotte na senga na obenga na ba téléphone na bengi bubuli yonde ya likonzi protège na obenga la pulga toto ya tembe kosa nostra l'homme chanteur na obenga ye a pesa nga ponani atinela nga mo pa na bosse ni comme Maniké Zule manipule en vie après 5 millions maniata tout le monde va audio moko ba vidéo plutôt ya Ken Piana habitude solo à lobby faut 5 personnes ba qui na BCBG ya bien ndeni abi 5 personnes qui déjà descalmisa Ken to sola bien metika na makamona na papa chéri ya bato olia na nuyo ali comment parce que comme Ken Piana na zo pour na papa chéri comment on est makizembe on zo Ken Piana na pour na papa chéri tango même pas cadeau donc papa chéri so bien lia journaliste o lia yo so papa chéri bien lia bato lia na nuyo comment on est Ken Piana makizembe comment on est Ken makizembe piana wana eza azwa yango po abane ko kumisa papa chéri ba jibe piana c'est ozo ba dame na yo muto so kombo na chomba chakabiola donc tika ba buzo bano lingo sana komba papa chéri c'est pas lui qui donne la vie et puis c'est pas lui qui prend la vie au moins chance o ba pesi Zulema il faut pas pesa on sege maniata linga vivre Rabi combien d'hôpital Zulema koti soki abimika na kati hôpital ba o memele déjà nkuyu o mela nkuyu na hôpital na hôpital amela nkuyu et bon matin oh a bim hôpital que flasher Rabi combien d'hôpital papa chéri banda wuti à comme les États-Unis ba soigner très bien ba fouter l'hôpital a izongi awa azomela et puis pota wana ezaki pota ya mbasute ezaki omoni pota o ezaka so meli nkuyu ebele c'est na bimaka ngo pepa na banga mpende bo so ozo piquer manke do ba mambo bo oui mais moi que o piquer mukusa na elengi pota wana ezaki bon sikoyo tango ozo chaka pique son ozo swena pique son no kwanya ka pote ya munene po olongoli poso pique son c'est quoi pique son ko pique te elengi tener no kwanya alors Ken Piana tika buzoba wana na kombo ya jibe piana tika papa chéri pesa mutu vite papa chéri pasa na pouvoir ozwa mutu pe vite parce que papa chéri sala bato ebele papa chéri pesa vite papa chéri ale mutu te parce que papa chéri mutu so na prostate au mona ba orchestre o balia rabato a soigner yo te Zule makoti combien d'hôpital abimi papa chéri combien de chicons Maniké ami pesi chance fifi la fois passée na vandi na moni bat babenga Manika lobi yo lobi ko publier pour na Kissinger alors na tel na ba page sanga c'était pas comme ça qu'est-ce qu'il y a avec Kissinger ba yebi senga ba bio publier yo tala kanote c'est natala te ba senga ka on peut na ba vérité nga sola na faut tala ka ya on a yebi senga bi fisi wa olingi nini pona te ba senga na ngo yebi senga bieto tanga kombo non tanga ko zela nango isenga ndanga senga binanga si wa muta publier fifi zela
manike sifisi wa te oyebi ete aza film abi o publier na butu après o façon comment on teza lokuta tant on a eu ça l'émission déjà na gafé et nga basimisi nga touche fifi ça ki ngote nini a publier na luki na omona tena bando nga ba luki na tini prince nga luka kuna na no fifi ba prince fa yoka ki nga bon maman mais na moni ya fifi a publier na yete mais limbisanga à cause ça qui n'a pas ok yo publier na quoi la tata de tes enfants nga la soleil qui n'a le bien azabia mais bat bazo panzer ça au caso be te azabien te atiko ko ça bien te il fait ça te pour fandi wa yo publier te azabien te kana mona ke na sendeni azabien te oui oui to le kana to pesa na mbote te hein na la vérité hein Titi Kaba le champagne rosé na la vérité Faya basket Chango basket héritier basket tozana Guy basket tozala ka na salon FM et paya et puis misamu tozaka wana na Niclette Tanfumo Kisinjora aza bien te belani so talié a commis pas comme so régime na pena bandi régime te aza bien te secret aza un problème de diabète. Il fallait fanda se soigner tika baloyi nga bien te o ka tu njora ngamo bakainga ana SS non mais oui fifi ba makila nanga eza na anémie naza na anémie nzoka ne mabele na bana olia na kishasa ba mabele otoliaka boti kolia mabele comme ça muta anémique naza na non soit traitement 3 mois moi te fa yebsinga bimani ke yo lingo mela ninga bité na si déjà traitement non bana mususu mois prochain ma belo na bana kolia na Kishasa et puis elembise makila na nga bakainga pena SS anémique na botama bongo tanemi ba mabele et comme ça anémique elembisa makila non la vérité Rachid Lunga usama la trésorerie na traitement na zalak na yebiso na saki fifi pona matata escalier ya de ngala bana kansa nkuyu de na mela biloko ebele na mela bakayo otika ngokala expérience na te na tiki kata na yebo na kishasa na tana tika ki na fatigue senga maintenant na ya mo libana ke kota mo buta na zo kishasa na stress na banyo mela ya wata pa bando pe ya mo wata zo senga rapi po ke so tika na mela na okufa maintenant na ye awa na tiki nde na zabwe na zabwe na mela akisi thérapeute olandelanga mais ça ipe na zule manga yo ka bien par exemple ya ba il faut tika nanu na kishasa ngata mobile ya solo ba mobile ya longwe na appartement na tikaki na tiko mela kayu na tiko mela matos na fandi ne na kuma siko ngasiko na no kansaka ke na tika ika bongo ba pe okenzo kane na makila na nga ebeba na kuma anémique ta na ina sali ba sali nga ba moni rein za bien pour mo kutu koloba te pour mo kitoko docteur nanga Sandra alobi si on n'avait pas trouvé dans ton urine un peu de dose de la cocaïne on allait croire que tu as fumé parce que ton poumon est neuf. Tu vois, non, la vérité. Non, expérience expérience nanga. Et on a qui fallait merci pour ba il y a ba koti singa ba biloko mo wata. Merci papa. Pour ba koti singa ba biloko mususu mo ba. Kanga madame tu peux on balé on a faut remercier ba oui, tu peux pousser ton souffle na bendi souffle machine na tcheboui. Na tcheboui na bendi souffle na kangi dans une siko ni bef nanga kangi na machine wana ba otala nyonso non thorax c'est ça bien barin bien tension bien mais ba monika na makila na nga na makila za faible yango nde ezopesa nga ba souffle nini parce que na za anémique na komi ba tuninga qu'est-ce que tu manges na ta na lo ba belé la braise de l'Afrique de ba isinga kana pesaka ay comme ça na bandaki kolia na tanzemi tenga comment kolia on bena normal na lia ngwe belé même na château rouge na soma ba na ba mboke moi na pesi mbuta lombi mbote na mama lombi na somba ngo pa mama lombi abi manike pesa bebi saka makila Chine ilunga usamani kwa lingaka mabele la atika na zabwe na traitement il y a 9 mois 3 mois la PMI 1 mois non mois prochain na bandi sou kisi 3 mois moi okune si na donc 9 mois non mais la kisi faire donc faire nanga ezana C voilà Manique tu regardes quoi dans carrière no mabaira au salé belé baera na salé belé za ko finga. Ok, tu peux plus insulter. Tu n'as rien à c'est bien. Mambo belé. Na baby saki crédibilité, éducation et puis na ralenti saki carrière à prince. Na ofinga. Donc yango na zolo baboya ebelé.
boyebine tosolaka na la scène mpo na la scène bamfulusi baye bisimbi baye tosala wana le 24 obanga te ajani tika ketu fifi koto koloba te ajani moto akabela ombongo alikolo nao obenga e boss life obenga e boss donc a boss ketu ni yo na héritier problème yo ça on est héritier au na plateau ya migeniema oloba ke non héritier répéta ki héritier ya ki boss ha ki président ya la team Wata yo oya ki employé des personnes différentes. Je suis désolé. Yo osa employé à Wata mais héritier aïe boss ya la team Wata invité azana doit répéter tes président répéta até so le lobo obaki osa na conseil banda yo ke ba Maroc balu que soit visa te achani oso visa te bo sepela nani la pulga toto ya tembe amatisi we podium ya la scène musicale et pesi goût abeta na Paris yé mutala musake biloko nzoto teke non na ko beta pe na Paris et réussir a ko beta a invité bino ba employé na ye lui n'est pas son employé lui il est le président de la team Wata. Il a été invité, mais vous êtes venus comme des employés, comme de boniches, comme des boys. Il y a un président, il y a boy. Maniqué, votre relation avec Philippe ou pas? Très bien. Très bien, ça marche. Ça marche, on n'a pas de problème. Yeah. Eddie Badiata, je salue sur les Kaoka par jour, il y a son excellence. Les Kaoka. Voilà, je salue Coco Dilasso, Fiston Koloke Zapate, Repate Kangoubi, je te salue Eric Yombe, je te salue en passant. Balobi Yemoko, Mukolo Makambu, c'est R9 l'imbattable, celui qui ne perd pas. Voilà. Le patron lui-même, je vous salue, Sylvain BH, je te salue. Et pourquoi pas, quelqu'un m'a fait la fonction, il y a un gros malapéchi beauté, Charlie Pakalingo, malapéchi beauté, Dadi Mola, Francis Iba, il y a des choses qui sont aussi que je suis beauté. Nabi Dom de Paris. Dom de Paris. Après, faire basket aux autres dérangés. Battez la boreau, pardon. Battez la roue. N'a pas maniqué kala. On a mis peine ça non permission. On a assuré et long et zakaka. Et zakaka. On a tourné beau ça na YouTube. On a YouTube. Yo sigo TV boité. On a mekana. On a kala. On mekana kala vraiment. Maniqué. Sigo zo mekana on na la reine en Voulouzi. Voulouzi. Maniqué papa chéri. Abeta qu'on sera à pousser souter. T'es abeta. Atali ya abeta. Et si makasi. Abi Maribel ya muke te. Ete Maribel ya muke makasi pona papa chenga ni balukelo musu Maribel ya muke. Baba kisa. Na ese même que non na ese ki na benga ki Roger Ngandu, relation non na papa chéri zarani. Comment na mona ko moke comme ça papa chéri zo yemba yo. Ngai ezaka papa chéri te. Na mère ba mafanto banduliste. Mère ba mafanto. Na maman ba. Si na hippodrome pe to mona yo. Na hippodrome. Te papa besoin de tokanga endoki. Te faut pas faut bon ça papa za. Te papa za bien. Papa za ne bien tokanga endoki mais tobi hippodrome est réussi parce que papa apola na été. À ça la 40 ans de succès. Le 19 juillet. Le 19 juillet on a ba kofina ba kofiette bayat. Te ba oya. Ba oza de awana ba za déjà rendez-vous. Le 10 mai. Le 10 mai ba oza déjà rendez-vous mais ce que tolinga papa admettre que non a obeta concert neti Wata télé 24 mai. Yé a obeta festival. Te abaya festival te. Problème est total. Aloba qui a festival. Ouais mais ate. Tolingine le kuta, te moi le otomo. Bon te, tu as pas na bois qui. Le 9 mai Fabricas. Maestro. Alors beta. Oui, oui, te maestro pena il fallait paiement. Maestro il fallait paiement. Te maestro fallait paiement. Moi ni mo pena ko, il faut payer ça. Ma kamso aussi mate ba paiement ka. Kolingate o se foutre là-bas honte mon robot. Zénith de Paris, pardon, les 9 mai Zénith. Maestro tika biloko sala wana. Matanga kuto kokate Zénith de Paris. Matanga comment? Te atabi babia beta na matanga mikolo kokate. Oh, manique comment ça? Mabeza Mabe Ali. Limbisanga pena linga komi na passeport na ngeza yo mto saelanga meya ya. Au moins tango esimba te ba pe maka okotisi ba munitions armes les a vides. Wana ba balte. OK album na bon internet depuis les inséparables. Wana album. Wana belekete just. Wana lo nba emi yo. Francis m'a vu.
Non, les a bien beauté. Wana eloko ni bayembi wana. Eloko ni pa bayembi. Te bayemba na onse mona moko pena nanu pena de wana ni album moko boye eloko zate eloko. Zamenanga. Akizo su mutali babe so achi. Zamenanga. Yo mona ni babe baxi su ni babe. Babe contre les babés. Ça fait les 24 mains d'hommes de Paris. D'hommes de Paris. Ma chance si on peut s'hériter. Côté numéro conseil, négativement album, il y a bien Chemin de la gloire. Tous un album où il y a avant Chemin de la gloire. Et ça a déjà kitoko, répertoire kitoko, moyembi koyemba, danse kitoko, ba chanteuse kitoko. Ba plein peu to salaka. Bo mona bino moko la scène ndenge salama. L'homme chanteur donc qu'on est raté parce que général il est moi à la pointe babi ba kawe bazawana ba Regine Lunga bazawana ba PDG Bobo Bello je te salue Bobo Bello bazawana donc kuna Sabine Deloy kuna makamino c'est bien toi attends après monter Manique après on a le 7 juin Papa Hervé na Bruxelles babi ba tché billetterie likala déjà reporté mais ils ont un nom té bégé. Non mais après quand ça on a pas de bonheur ensemble billetterie za ali ko mama kasi ba tiango likala maintenant rabimi ya billetterie likala ah maintenant azarawa na yebisi ya billetterie ya bato ba gola likala billetterie ko ba tieli billetterie likala et comme na likukuma Manique tout monde il casse ça le papa avoir bêté le 7 juin pour le oui ba possible billetterie mais ils ont en gros à très bientôt oui ba na yebisa que so ya linga sa likambo ala kisarate pour maintenant alanda ke kana sima mais non roti côté là c'est sur le sali comme ko lo bate yo bombaka mo te billetterie ba tiango likala mala mo comme na likuma embege comment il fait ça là en on sort dans salle visite après je pense qu'on sera pas perdu on sort dans là na ça ING hein ING OK na Bruxelles yo proposé na peut-être bosso papa to mwana parce que tu sais toi na toto ça na data mwana nga na za pe na dome bango pena ya kukansa te soki obeta ki liboso esimba ki ya sima pe esimba je pense qu'il faut juste la promotion ya promotion te wana koma maka ya liboso nanu okweya ki osala malaise Yami balé. Je comprends rien. Oh, comprends te. Asala malaise. Ya no la sala malaise. T'es jamais. Non, t'es. Ya no malaise. T'es sala ite. Ngai nde na sabueko eloko kaka na lingi ya Noël asala. Soka so beta ala na sentiment ya ba nani te. Moto oya memela o poisse moto azala ingrat ya Noël atika la ka ingrat. Wata aya bobeta na ye la scène musicale a invité yo a pesa honneur mwana oya so doshonorer parent a andoki donc ça ka sentiment te yeba ba kolinga raté a memelo posta ye moko ba tchele likala kebo makaba ba tchele likali ko na ye ça va problème na main noire. Moi, je pense que prochainement, je suis encore ici à Paris. Je vais recevoir pour vous Manique Poto Sola. Banalisme, mon sous-sous. Donc, on va plutôt rappeler Batbada Totoza dans le 9 mars. Toza, vraiment, d'abord les vérités. En tout cas, oh, nous sommes en Toza Kaka. Papa chéri. Les 10 mars. Les 10 mars. 2025. Maribel. Le 24 mars. Les 24 d'hommes de Paris. Na concert à Papa chéri. Wanande Penangande na sa concentré na yango. Proposer Wata Bengisa. Na pas na ba utakin ba ya te ba invité nga zena posa ko za yos so kota de chaleur le reste ba vanda ba pema ba chroniqueur journaliste musicien te bon ko pesa kolbate eza mabe parce que o pesa baninga mso chance te biso to kota ki nga na olinga ba bengsa Martin Ngi ba olinga ba bengsa Martin Ngi ko Mathieu Bosch madame balé Martin Mathieu na Martin te nga préfère Martin Martin ça vrai Mathieu Bosch pas bien mninga Mathieu Bosch ba bon dimanche moi malama c'est en Afrique du Sud namboka bayani kini ya Rombox maman Brigitte ba Trezege Muchi ba Rizika Ombo ba Mohamed Moleka t'as pas ko me manani oyo azakana Ken Piana o utal Afrique du Sud Malele Guy Malele azata je reste Malele ya zadana ya nikinya ko ya na et puis zadana kinya ko moi j'ai bambongo kinya voilà donc ko ya pe Paris et ça bientôt kuta t'es le ba musicien en fait ba musicien on a quoi invité Wata
On t'a quoi invité Prince Babia, bête à la team. À quoi invité? Mais oui, à quoi invité Prince? À quoi invité Prince Babia? Moi nanaye, à bête à la team. À quoi invité Prince? C'est ça ma bête. Et bah tout le monde soit invité Prince à bête à lever les rideaux et ça ma bête moi nanaye et puis Azam musicien naye. Ok. Donc on a prochainement on a maniqué pour nous continuer Francis. En tout cas, merci beaucoup Balobi Luki Passeport. Si vous avez besoin de passeport, vous avez besoin de covoiturage, visa à Chine et à Dubaï, vous avez Luki Passeport, parce que c'est ce qui dit les longues chambres. Vous retirez vous son mamie, prend les R9 l'imbattable. Jonathan Kadi maman la maman, abonnez-vous massivement à la manique John Tokos officiel. Oh, ya Monique Malobananga essuyé à Limbisa. Oh bébé aussi pour la CPL fils. Mais côté ngana lingi bobongisa avec Karine. C'est tout ça le problème à ta monte. Na linga ikana la sa. Te na linga ikana la sa batuke non. To lingi mensonge te ta mususu Christian Mavimpi. Nani Francis Mavimpi na ya salon ba edenga ikuna na Orléans na Mave Berder ba edenga yo osobi ke ba pesinga mbongo poto na poto olinga edenga Christian Lukoki yo obimisi ke no o edenga bongo eza tindika tia kalmabe babi albino tokutana le 8 mars na Montfleury na Orléans. France Bakali, je te salue, Miguenyema, je te salue, je salue Iramsey, Karine, Glody Diassou, Kafi, Laura, Maman Satou, Bassa, Kopo, beauté. Merci d'être là pour nous, surtout prochainement. Je vous rappelle que le 24 mai 2025, Tozalana présente Joe Boy en Afrique du Sud le 24 mai 2025. France Bakali, l'attaché de presse, tout ça en absolu, Tozalana Dame de Paris. Baba, c'était la votre situation, la bellissima. Ne que de ma samba RTG à Gare Centrale, je vous aime. Baba, Tony Korokun, toi là, yo casserole. Fire basket, et Sagi basket, à solo, Lana Francis Mavimpi. Pour système, allez comme est belle. Vous comprenez? Bye bye.